Abonnez-vous. Congo Esengo TV. Congo Esengo Nalelio. Mbote Bipai Wapi, Bozwami Bozolanda, Congo, Esengo Télévision, Boza partout dans le monde. Merci Mingi parce que Boza ko s'abonner tous les jours na chaîne Nabino Congo Esengo Télévision. Bolobaki Mingi, Bo sepela ki na émission oyo avec Denis Lesasala ki bongona moninga na biso moko na biso Marilo, bo komeli biso ma message belé tozonga toya koluka Mosel na Nzambe. Voilà pourquoi lelo tozongi, hein, toye koluka parce que makamboze belé botuni makamboze belé yenda za molobeli yenda ko yanola yende ako pesela bana nyonso to apoto bazolanda pe ba bazana Kinshasa pe partout en Afrique pona yango avec Denis Lesazali na biso longo to beta masolo ezake belé so to kutana nae makambo ko lobeze belé. Papa bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonne santé. Ça va. Zambazo Bate. Merci. Alors tozalaki les 26, les 27, les 28 na matete na église bato belé milule le kindengeni. Bon, caméra n'a bien ezalaki. Vous avez une image donc les gars est très bien. Dieu était au rendez-vous, parole était amie, miracle était ami, et Salemi, prophétie exacte, fou les acquis, parole était amie, bateau est satisfait, et bateau a monique et Zamana. Makio nezalaki te. Caméra ezalaki. Caméra ezalaki wana ba monaki makio nezalaki te. Mais ebele bateau to monaki wana prophète Denis Lesi après un temps parce que si maman tango mail bana mboko zongi mbala moko fula bongo bato babetisa mabako ebele ba mo tango mukie bando yo kana souté impact si laki mbala moko bandi full bato tili bana ngamboko nazalaki wa. Oui, ça dit que bateau air moko bato babosana que il faut respirer. Il faut ça la profil bas parce que na travaille trop depuis jeunesse. Premier gloire est un temps. Air moso comme on peut sa message et bato va capter soutien. C'est-à-dire que tu as besoin de renouvellement. Na kende ko lukanzambe. Pendant 7 ans on dit na lukai ayokelinga mawazongelinga. Alobi zonga. Yamana bimbango ebandi lisusu. Yango be bandi. Est-ce que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première? Voilà. Yango to romona. Mais moi masole beta mangi babi mosakola a pesaki mbongo kanyaka tamboli ba warrior ba ye estima wana po batondisa bat bamona ka ko sali full. Président ba warrior ye wana ya Kinshasa yo. Jeune fille non. Donc aye kutute bango kutu ba yete. Na limite ba ekita ba ça 10 hein, ba 10 o va repesa ngamboto. Ba 10 bon, mais le reste des abananza. Ah ozongeli ba activité et que la sous réplique to ozongeli mbala moko makambo ndengeni. Ba repesa ba yeza bien. Parce que ba bampate. Voilà. Mais là mobayaki. Ndamba zalaki wana ba soutenir moko na bango azo soutenir président ba wara monde na te ba beza yo. Mais ba konzina bango la structure bazame na minute ngande chef. Oh, au métier to bango ne ba ti. Ba pienga. D'abord batu ya ba adversaire ya falinde batu bandomaki ngai. Ba benga passer warrior. Amena ndimi. Après bango mo pe ba warrior bandimi ka. Bandimi oza présent na ba. Ngape na ndimi. To robeta masolo ba warrior wana mais mingi to kota na makambo o etali mboka na biso gouvernement ya ba warrior ezobima premier ministre ye wana zo consulter batu elo aliboso na nous namoni na tali na liste ba consultation namoni batata milimote pourquoi président plutôt premier ministre a consulté ba papa milimote première heure na yangwana avant yamba batu yo sifala yamba batata na ye ba fongole miso matoi ba yebisa voici comment se trouve la nation bango bachaka église na suka mais président république achaka biso liboso yé premier ministre jeune ou azana bonzambe il faut benga batata ça c'est le rêve de Libaku. Oui to beta mi Libaku en commençant par moi je n'ai pas aimé parce que tant on a échoué et Golobamani si l'éternel est bâti c'est lui qui bâtit enfin président tant à côté le bossa ça n'a consacré mok mais constate au salaki ayaki kala moto en air titulaire na adjoint en air na Basile Olombo et on a dagi intérimaire ministre de l'intérieur on a président de la République oui na famille na ye ba ministre ba yaki te mukonzi mo ayaki te mais oui bien à l'époque ils allaient qui FCC non ils allaient FCC cash bango nyonso bazalaki même ba yaki te c'est triste avec les autorités non mais balingi nzambe te bato wana balinga nzambe mingi te
mais abandi mabe ozalaki mpe moko kasi na bango ozalaki kokutana na bango tolini yo bandaki kopesa bango lelo sobiki bayebi nzambe te balingi nzambe te eloko epa bo nzambe ekendaka eza nini soki alobi loba na lobi yo oyoki te makilano eza motu na nga te si moi je te prêche qui change pas c'est pas moi so okufi nzambe akotenir nga rigueur te parce que j'ai parlé nous leur avons montré tout ce qu'on peut montrer. Si ils n'exécutent pas, ce n'est pas notre problème. Nicolas Moutouma na bango nde FCC Panzana. Voilà, bon FCC Panzani parce que bayoka qui pété. Papa, je leur ai donné tout ce que je dois faire pour les réconcilier avec le président Félix. J'ai tout fait. Bazaki na makanisi na bango mutu. Ya ko trahir banakala. Donc moi je trouve pas une autre raison parce que na komona virement balamoko direct boité. Donc c'est une trahison. Il fallait Kabila mona qui il avait à faire. Est-ce que na écran prophétique au monde a raté Amona na le bail ba partir ko pandana et au créer le monde. Na sakola. Voilà. Na mission Kevin Alchima. Alors écran prophétique na minute au gouvernement Zobima étant mosa na Nzambe nini yo kolinga parce que peuple zozela avec na biso peuple zozela bazola lanzala bazokokate nini ko senga na premier ministre to gouvernement souhait nos anines pour na gouvernement que peuple congolais zani alia bien salaire a bien amela bien banane ba kota classe transport est à la bien santé banda ko monana les essentiels ya mwana essentiel à moi. Voilà. Le peuple congolais n'exige pas trop. Il demande seulement ça. Il ne faut pas payer ça bango yango. Il faut pas payer ça lueur d'espoir. Voilà. Même si on ne va pas nous donner 3 repas par jour, attendez, ça suffit. Pour toi, on a moko. Et comme attendez, abimisa, 43 âge, 4 c'est la sortie du désert, 3 c'est l'espoir, la résurrection de il y a vie. Et puis 4 plus 3 c'est 7, c'est le repos. Après ça bis le repos. Donc d'autres c'est la premier ministre Azana a capacité à faire ça repos. Voilà. So a raté virage et s'il a raté entrée pour. Alors vaccin peu c'est commis à Kinshasa, tout le monde a qui vaccin étant mon bateling pate moko ya bakambi munene ya mboka na biso mosako lolobi ni d'abord pour un vaccin parce que vaccin c'est une bonne chose. Faut y a et son abisso. Mais il faut garantir à test. Parce que nous, on ne peut pas s'engager. Mais tu sais, c'est que une herbe de Jesembini, c'est normal. Na bango na bango, babeta ministre et moi beta premier ministre, babeta et babeta basina bango, yanda ko babeta bana na bango, babeta ba tourage. Tu observer moi quelques jours sur Bazali, et là on me s'est imité bana bomoy, la bisu to bandi. To ndimi yango maboko pembe mais babanda non bango babanda bango babanda ba parlementaire ba sénateur bato bazo lia pendant mbongo à l'état bien babanda sénat zwa l'assemblée azwa gouvernement ezwa vaccin batika le président Félix Mopanzi bango nyoso mais normalement il fallait payer pas zo mutali boso mo konza mboka te yena biso po yaza mutu ya mutu azela donc batu ya riposte bango moko na ba famille na bango ministre mais tout le monde na mboka mususu ba président de bazu batu liboso nini awo yuzo ko épargner mo konza mboka Afrique batine la biso biloko mtse la il faut nanu to battre la président ba banana na batu ya riposte bango moko to mona pe milangi wana ba filmer ngo le même milangi ba ya obeta biso donc bango ba banana nous to zeli moi quelques jours mota kufite mota zuye lokote problème ate to bandi biso pe to kei ba leader d'opinion pour to banda ko pesa lango siko campagne pour peuple congolais azaki mal informé sur les vaccins et puis dialogue exate entre biso acteurs social na comité à riposte c'est-à-dire il faut pas saler la église ba pasteur ba télévision banane les bons parleurs pour aller parler au peuple parce que ba Elisa biso dia biloko pesa les mi publicité depuis une année. Mbongo il faut bima bon bango bazo mbongo te mbongo ko ça sensibilisation sa mbongo hein papa autour à lola te toi na mboka ya business mboka wana bango pe bazui papa pesa biso mbongo biso pe to ça campagne voilà et c'est bango balia biso to vendre toi bango to na mabanga te
Voilà. Alors tolali tolamuki prêtre à Senko bettingonga balobi élection na 2023 glissement exact pour na bango tolandi ba réaction ba politiciens il y a eu des réactions tout ça pour na élection en 2023 étant prophète de la nation ba pia mbongo catholique alobi mbalo yema otia mbongo élection félicitations bopesa otia mbongo na élection atia mais ce que moi je sais, l'élection sera toujours organisée dans le gouvernement. Ouais. L'élection sera là, président Félix Azam état de droit, mais l'écran prophétique me donne un léger glissement. Un léger glissement. On est écran prophétique. Bozolanda, prophète Denis Sezoloba, écran prophétique qui bandit déjà. Un léger glissement, il y a combien de temps? Non, léger glissement, c'est déjà beaucoup. Et le bas de ebele. Jika kasala glissement wa makila batutanga. Non non, oyo ezali réalisme. Parce que si on analyse prophétie oyo, ils ont l'accès que le président Félix en liberté, il a 2 ans, 2 ans seulement. Pour année électorale va compter en côté. Donc en 2 ans, il ne peut rien exprimer. Finance a été bon. Donc toi on a guerre en frontière. Toi on a Corona. Les pays fonctionnaient. Voilà. Mais là, le truc ici, là, c'est vraiment du blocage. Et paralysé. Donc, le et prophète... puis, nous avons un problème de New York sacré aussi. Bateau, baye, kalawana, baye, baye, sukuna, bon, toyebi, l'Europe, ba osalate. Bon, moi, j'assume et je vis un léger glissement qui a été dû involontairement par rapport à certaines réalités. Donc vous êtes d'accord? Je ne suis pas d'accord, mais j'ai vu. Quand tu vois dans un écran, c'est ce qui va se passer. Mais cela ne veut pas dire que l'élection ne sera pas là. L'élection sera là, mais j'ai vu un léger glissement. Mais ça risque de chambouder. Ça ne va pas chambouder parce que il y a des recensements qu'on doit faire. Il y a la loi Oyo. Il faut pas modifier à niveau de la loi électorale. Il y a des réformes à faire. Tout ça, ça demande le temps et les moyens. Non, mais l'élection sera là. Mais j'ai dit léger. Mais Félix est aussi capable, avec les bâtons qu'il a, de faire les élections en 2023. Et s'il y a élection en 2023, en écran prophétique, qu'est-ce qui pourra se passer? Parce que ma candidature est allée potentiellement Martin Fayoulou, Tshisekedi Yemoko, Félix Arozala, un écran prophétique s'il y a élection en 2023. Bon, Félix a un bâton d'impossibilité, il peut faire 2 mandats. Ce qui a bien, ce qui a péci, signaux fort, bâton lui doit 8 ans, du point de vue prophétique. Ce qui fait des signaux forts, il peut demander le 2e mandat. Et puis à cause de la voter. Oui, mais il y a aussi d'autres candidats. Pour exemple, dans l'accent en écran politique, Moutouma Obima, à Koya, Kosala, sous rage, en 2020. Mon écran un écran politique. La monité, mais j'ai le profit de la personne. Na mon comme Premier ministre, n'a pas ça qui. Une semaine avant. N'a pas ça comme mais tu lui as bangé à candidat, il y a raté. C'est-à-dire qu'il va te sa mise au soutien. Un jour avant, bon, malheureusement. Voilà, donc, il y aura un monsieur qui sortira qui va aussi avoir un nom dans ce pays. Voilà. Mais toujours avec la réaction à on a mis belé, diaspora bazo, landa biso pe na minuso batuna ki bisoto c'est tout nanayo, prophète des nations. Les canisini nito Martin Fayoulou actuellement à Zolobeloni par rapport à l'itinéraire résistance. C'est un élément qui est nécessaire dans le pays. C'est un bon joueur. Oui, mais il met des troubles. Il est là. Il faut qu'il y ait un contradicteur, quelqu'un qui fait ce qu'il fait là. Sa place est là. Et puis il y a aussi Kabila aussi qu'on sous-estime avec son équipe restreinte au Batikali. Baza, Batou, il faut pas négliger. Parce qu'il y a une prophétie qui disait que encore pas lui, mais son esprit peut venir. Son esprit habité dans Nanzoto et Nani. On ne sait jamais. Fidèle Nyoso Bangwana, Bazomona la soutien. Non, toi, il ne faut pas qu'il il faut avec des vierges. Moi, je suis contre tous ces gens-là parce qu'ils ont trahi Kabila. Ils ont trahi Kabila.
le même basé pas Félix mais Félix aza ali swanguma avec que bateau na besoin. Est-ce que vous bangez la montée union sacrée au et pendant mais il y a un groupe de gens tant va nommer gouvernement va mécontent va obima et puis va ça la front sous contre Félix. Donc c'est sûr que les qui n'a bon rapport au Kabola gâteau le roi va se retrouver te baké. Ouais. Tous en poste na on Félix autotondi oté basé belé va dire de lui sur la basé belé. Alors, masola politique est tellement énorme, mais apparemment, bande comment va tout na qui biso mituna, biso tous doit mituna, tous on même pas prophète de la nation. Apparemment, on a haine contre Batu, ou aux autres obéta solo, bazaki peut la Kabila. On dirait. Non. Non. Nazan déçu na bao ba trahir président Kabila, ba même na berrer et puis ba trahir. Kabila c'est un bon visionnaire. Aranet Félix, un bon visionnaire. Mais bah, animateur à vision naé bah trahir c'est ma colère. Un. Deux bah trahir et bah continuer quoi achever. Bah achever. Ouais. Mais comme ça continuer quoi achever mais bazo que n'a au senga bah bon toujours tout réussir le parlement tout ça boy. Mais bazo il faut se karakata béchec. Heureusement ça Chine rambo donc à maele aller à à Dubaï, côté à Zozo. On nous apprend qu'il est déjà de retour à Lubumbashi aujourd'hui même, après avoir collé à Harare, à Komileo à Lubumbashi. Mais chance nous copier ça na Jikaka parce qu'il est encore jeune, à venir politique nae. Abunda. Après maman moké et puis Abunda. Atika batunae, apona mwana moko ya bien. Atia en place. Est-ce que bana ngo bazali susu? Bazali. Soso pe mazanga mboka te. Voilà. Réserve stratégique à Zalaka. Asalaka mbo choix et puis sabale. Alongola nde bato wana ba kakoko na bakidu mwana nyoso balo. Bakakoko na bakidu na kala o babana depuis 73. Mais ceux qui va remplacer valable na bango bazali. Congo mboka bato mitunga moka katenga ba kondeleteur parce que maïle leki na ista chômage. Oh yo de 1 à yo de 2 à comme katanga ba singa ba kondelateur. Autant à Zoom, ça la zone normale. Voilà. Alors, on va continuer cette émission. Totali na ba réseaux sociaux. Tout le monde moko ya bana na yo, o ya dekonaki, lité ya kanda, azongi, ayoko senga bolimbisi na o ya lobaki. Étant responsable, le papa ya ban ebele. Et ça lui onimi pour au monde à sincérité, pardon, bien que moi na tenga maki, to bien au ars de Noé. Et yo mbara batu nyonso. Na tolini ni baje ba ko tirer nango. Nga to mongaité na la terrain. Na eba kelo on a sali eza bien. Bon, yé moko ba mourir na ba journaliste. Bon, il est revenu à la raison, na ko kangele monté maté, na continuer ko sala on a loba na epé na okena mariage na e na oyele mo enveloppe na 500. Na opé tout monde a ba casé, 10 casé. Na opé c'est na pesé 10 casé, na opé ça costume wala ta na soirée wana et puis moi 500 na enveloppe c'est bon. Donc l'affaire est enterrée. L'affaire est enterrée. Voilà. Voilà. Grâce à cause à la pardonner. Mais bana poto bazolo ba mingi mingi balobi Denis Lesi évêque ozo kabola ba musicien. Babi mingi mingi et ba warrior. Même ba golois bazolela. Le sengelo yamba batuni oso. Hein? So balinginga na zana bango. Oh. Mais na kata bango batu bazo ba sepelaka na yo. Na lobier. Banzoi ya nani ya wera. Tango to sali classe na wera. To sali réconciliation. Bazongi, ils sont avec moi. Ba soutenir. Batu ya nani erreur ça va ma pesa nga de Kombo. Donc voilà c'est ndima comme moi. Je suis aussi avec les Zoïs, je suis avec les Gaulois, je suis avec tous ces gens. Bah on est balingingate, bateau musona so balingingate ngana on forcer bolingonde. Mais ozokomi sapé na kumicité à Sali Musala Malam. Il vend bien le Congo. C'est bon. Et l'autre Lugawana. Et tant tatate, il faut aux alana moi réserve. Papa na zanda gotanga Kombo ya faire tout le temps na batu mususu balobio na tanga komo na bangote na osani. Balingi kombo ya mutu na bango te tokotanga ye ndeni nga boso natangi yo te eza bien te mais c'est mon enfant mais en tout cas mitema na bango ezosoka mingi non Ferre c'est un grand chanteur c'est une star munene tolingaka ye nga lobi kutu nayokaki ye trop natali ye concert bien sûr natalaki ye na YouTube ndenge nini
Azufi Moba, Eminzembo na Lingaro ya piano. Eminzembo na Regarde-moi. live. Ouais, il a chanté ça en live, c'était bien. Mais n'empêche pas que Mouninga soit décollé, il a gagné, il faut accepter l'esprit sportif. Olamuki ba warrior, Ovandi ba warrior, Otamboli ba warrior. Mais Bampe Senga comme na bango, bango bazo tambola na ngana nzoto, na osa nini. Bana wana baza makasi, na osa nini. Mais il fallait pour encourager balé que bazo estima. Mais ne sois encouragé, nani. Balé que msuso babina filé, bamsuso bazo mba. Mais non, mais na nommé nani oyo mwana akomi bina filé. Cela bien, moi nous n'avons bébé Bouchou. Quand ça a commis Joseph de Nuance. Oh, Jésus de Nuance. Joseph de Nuance. Oh non, ouais. Jésus de Nuance pas Zalite. Oh. Jésus de Nuance, hein. Jésus de Nuance pas Zalite. Il y a un combo. Il y a Joseph de Nuance. La taille à Jésus. Voilà donc donc il y a nabaté bon pani parce que il faut abota Jésus de Nuance. Oh. Mais Jésus de Nuance ça déjà. Non, on a déjà où il y a Zalara déjà. Mais tu vois hier en tant que Joseph de Nuance à papa et à Jésus. Hier dans un album Théâtre Vierge. Album on attend ebima comme Jésus de Nuance. Bateau ba obima na kati album on a des bateaux ce que ba communauté banana. Oh. Parce que hier les remplaçants valables il y a Falina héritier. Na ba faire. Héritier Yohan. Yem t'a remplacé bon. À la mode. Yango do tchaye pour. Atelier déjà. Tant on a pensé comment Joseph de Nuance, c'est-à-dire on a pensé fou là déjà. Mais avec Denis Lesiba pasteur belé bazo beta mabaku. On a kutana bango particulièrement ba qualifier mo pagano ozo comme ça musicien. Ba on peut en raison un jour. Ba comprendre musala na osala. Ba olia nango. Ba on ba olia nango. Ko lelo ba héritier ba mo pia ba dim ba comme déjà ba comme un esprit église ba comme na c'est dia bon. Ba olia mbuma nango. Ndeni yo komi côté lemela appel olobi fallait bon na mutema tati kalaka. Je n'ai pas dit ça. Na lobby boy un artiste n'a pas besoin de changer. Qu'est-ce qu'il faut? C'est pas là. Yo journaliste na sengo bongo na ndeni. Na ko sengo tika kindumba, otika mabe, otika muyibi, otika kisi. Boyete. Na sengo ki journaliste, otika journalisme, o bano sa no wangburie biso na kipasa. So musala ngozo kumisa nzambe te kasi. Et so pas ba chrétien baso yezala kité, ezala ipeti. Na pas ba chrétien, o mona ipe ai mamio mamu, ezala kité, et pas ba musicien chrétien biloko wa eza partout. Lisumu a partout. Président Asumu Kaka, pasteur Asumu Kaka, ministre Asumu Kaka, tout le monde pêche. On est privé de la gloire de Dieu. Et ça a falité, et ça a confité, et ça a férité. Tout le monde pêche. Donc vous êtes d'accord que batika na bango bongo? Non, va changer, batika ki ndumba lo yenge ba drogue, ba sala art. L'art c'est bon. Batika ben sanité na banzembo ba comme na banzembo ya bolingo mais zo édifié banzembo ya nzela ya bandundo zali kokende ke bana maindombe bolingo za na katité mais to prévenir ba to que non oui ça bango pe oui mais na solo bat na sala musala il faut na lo bango à haute voix na délivrer belé petit boutou ana ya kitia wat autant l'émission ngo ileka lelo au lobby na Toulouse aye abina ko kuta na écran prophétique nzamene asalanga mais moi na bebisinga mutu na kitisele biloko tout ya nzambe ezali na nzoto pour album wana e cartonné moi na kozwa ba disque d'or ba platine makasi moi na za lelo na lobité donc ce génération oyo yende muta remplaçant mais toujours reconnaître que Denis Lesi grand ngana arsi de Noé ba pasteur to mitu ekufi bango etali bango po ba rola na mission na ngate ba kokate ba yokufa na kota ka barte na kota ka boitité na ke na robina nzemo na bango te mais moi na lobi tango bandi biloko ne wana nzote panzani nga makila na telemaki na nga na suka na ke parce que na komo beta likolo na sende na telemi aningisa yo mana aningisi nga na bosa na ndo beta likolo na telemi na ngapo na sumuka te na kota ka barte na kota ka boite tout me permis mais pas utile parce que na ko risquer na bina or je peux pas danser na zo yoka art. Mais tu ne peux pas aller vers la danse. Au Sali Mingi, la génération na yo, ça parmi les pionniers, il y a génération na yo, mais bazo regretter parce que bozo beta na makofi na la télévision, basali na nzambe na makofi na malobate. Oui, abetu na landi Denis plutôt Patrice Ngoy Moussoko dernièrement, il a craché sûrement pour na habida écouter.
Il a dit ça. Non, alobe à prophète. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est ton frère. Que la Patrice m'a opposé Patrice Nangate, moi na bato alobate. C'est normal. Tout ça là il crache na wega, c'est normal ande kwa wega. Faut pas s'exprimer mais atanga ina engate. Ande kona. Otanga mutu to mena lobeli to ebi gazo ko attaquer mutu. Bon, le quoi lobité aza na présomption d'innocence. Patrice a ebi que denile c'est amuta ba pièce à gosa la bongote. A ebi que na robeta. Abete blo makasi simbate. Et bébé c'est Moussala, c'est pas bon. Pour Moutounion, on a la pièce. Moutounion, la pièce est allée. Là, c'est constitué bon, bon, c'est protégé. Oh. Pour éviter aux arnaques conflictuels. La conflictuelle, bangonde, bamon, on a conflictuel. Na lo ba vérité, ba sidi qui ne bangam na lo ba yankuku na bimis. Mais ils ont l'embissandé bandi. Mais non, mais il faut bandi, mi ba yeba que toi correct été. Vaut mieux bailler ba toi correcte ba kangama na bisote ba kangama na nzambe na biso ba ko pengwa te na lobby bandi maka denile ste bandi maka nzambe a denile na nzela a denile oui ça dit nzambe wana za correct mais nga pe na mutu je peux commettre une erreur sans que beaucoup isayo siko bi hypocrisie wana soki jour moko passer moi bete ali sola ina boîte mundimi na ye pe ndo wa serva kaya yaki na makangu na siko aye amoni papa na la maneti aye ko servir ye molangi ya whisky. Pour y moi à la whisky. Tant à mon oh ma fille. Abi papa, n'a rien fiancé. Bon. Yango to moni to pesi ombo. Abi me passer à cao. Pourquoi à Lili? Voilà. Ce qui est bien. Coquet des sautés. Voilà. Ou ndimango publiquement, net catholique bandima na bango. Pierre Kassandima cette base. Ouais, c'est normal. Sony Pierre Ndimaka, c'est là Sony. Période de mon boyage andima na atubela kanda andima atubela andima atubela kanda kina via mabesi kwa atiki yo pe comme atubela kande atubela ka via le kala TV aboti 41e mois na ngaba andima ka bolimbisa ngai te albai na uti ko bota 48e mois via andima na ndenga mabete on fait signe qu'on va déjà terminer mais na aussi ces missions au sans que na tuno likambo ya prophétie à Roger Baka parce que ça fait débat. Roger Baka, les 21 mars, 21 mars, Naza a annoncé depuis un mois, annoncé que l'événement moi que c'est le 21, comment moi au Italicolo et qu'on frôler la terre à quelques près des kilomètres. Donc je ne sais pas Tangiango avant battre belé a des informations ils ont prophétie on est CD allé aux informations au transformer la prophétie maman na abotate na yebe maman botate wana ba benga CD na numéro mankion donc azuango abeti menga na découvrir ngo on a yebisi batu batanga ngo na site ya naza donc maman Roger Baka lobi za ngo lukuta et là lukuta pa yebi ke eloko na so kutani mo événement mo go sala boye batu batia ba mais abeta prophétie ya maman Langia premier jusqu'à 18e rue ebelé belegi molai ezala 15e 18e pété voilà pour ba biembi ba na ba première azape mokolo a boulele vie mabe voilà baba prophétie la bon monter voilà on va terminer mais baka nyoko biso trop avant tout ça abandi na banglais abandi na biloko esclavage le 15 février et simbité akeko tanga eloko ya naza beti sus na dévoiler limisanga baka pardon de kona mutu na oka voilà mais avant tout ça message moko na ba warrior ne so balandra Congo Esengo télévision ba warrior ba warrior ba s'abonner ndambo epa na yo ndambo ba s'abonner ko ba s'abonner ndambo ngamo ko na obunana baya pe ko fata moi ba truc epa na ngai voilà vous abonnez-vous ici et puis abonnez-vous chez moi voilà les CDN TV officiel allez mettre des trucs là-bas vous ne montez plus vous ne prenez plus les trucs là c'est pas bon hein? Merci beaucoup prophète des nations nandenganga na pia libanga nazo tikelo mwata tikela ngai mwata mukera poto si envie vendre corona ebomi biso l'église tout ça subi voilà tokei kasi yo mo banda te yo banda na papi Salsero première classe de Paris Anna Inyongo Guy Amisi Paris Maman Kakenza Toulouse on de quoi passer Kakenza mais bien ko kota maso na bisoté bibi fongola na Louvière et puis tozana Mbuta Lombi na Château Rouge Mami Selembi na Londres Gosham Bongila Kelly Caroston wanande mutapesa komba waro ara Canada Nicole Malonga Mama Awa Toza
Voilà. Moi si wana sala biloko mona basi ba koma minene ba biloko wana kaka sala so basi ba koma minene. Ba boutique na ba boteli ba boutique en tout cas bibali ya lelo penda ba na makambo. Jean-Paul Kilombo Diezola agence nae maman de 5 Jancy Mayas Force Italie Kolo Cuir moi nous ala taraba cuir et ya petomona Aimé Chamwango na Bruxelles et puis na saluer les sous Yamba Florine à Texas Kerok voilà c'est Kerok et puis na pesimote na Turambo Malemba Table et puis Olivier Belezi na Fortune Menge donc na pesi bango tumbote bato wana nyonso o bazoyo kanga Nzambe apambola bango et puis lipambole za likolo na bango. Merci beaucoup, c'était là le prophète des nations avec Denis Lessi, il nous a fait le plaisir de nous recevoir. Alors merci à vous tous de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement à votre chaîne Congo Essengo Télévision. On est là pour vous servir et vous divertir. Je dis grand merci à Picho Mansia pour le service, à Ridi Bandeke, merci à toi Ridi Bandeke, merci à Hervé Moulouemi, moi de la femme qui toque au Ponayo. Merci encore une fois à Yannick Bongon de mon directeur, 4 fois mon Bali, Béni Kitenda, je salue aussi à partir de la France, je salue comme ça la Perpétue Moulanga et pourquoi pas Tonton Rigobert et tous les abonnés de notre chaîne YouTube. Je vous retrouve très prochainement, même chaîne. Au revoir. Abonnez-vous, Congo Essengo TV.